Ezui likamola motote, ezui partout dans le monde, ezui bisika binso ezwa mibino, bande ko balandi ya Océan du Congo, chaîne de libération, tope sibino mbote bisika binso ezwa mibino, bino batu bozuli bakoya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to chana Océan du Congo, ezali bongo esika oyo tobeta kampoke, esika oyo to akabongo bakongomani, esika oyo tozali bongo ko mobiliser ko conscientiser kolongo la peuple congolais la bolema, esika oyo tozali bongo ko chali tono na nzete, esika oyo tozali bongo ko sala mosala ya Jean-Baptiste, esika oyo tozali bongo basinzili pola ko beta mbela tango nyonso ete ko yebisa na bakongomani tango ezali mabeto tele mabiso banso tolata molote mwetumba peto bundela ekolo wabiso tolongwa bongo na boyinani na kati na nyamu pe misala mabekasi tomo sangana lokola moto moko po ete tolonga likambo la biso po ete na bomoko nde tokolonga pe tozali bongo ko telema ferme fidèle ndenge bolobaka lokota français na kati tumba la biso to ali bongo babakuke pona kozela bobele liseko ya République démocratique du Congo kokokisama pamba tende kotango ko bunde tumba esengeli oyi kampiko o telema bobele ngbi na makambo ali ko sala ko patapata te ko tela bipai na bipai te po ete ozala molongi yango to tel sakabino abakuke azalaka bobele na poste na ye azelaki oyo nyoso bilaka bapesaki ye peye alikaki ete mayango makoko kisama tala biso pe to aliko likia ete tumba la biso ekozala bongo etumba ya balongi pe tokoningana te toko kende bipai na bipai te to ali bobele kotala liboso pe na nzambe tata nkolo ya République démocratique du Congo na bokasi boye nde tokolonga matondo makomela bino bongo baboni na biso ya Océan du Congo bino bato bozali kocha mongolo to tango iso nde kolanga ko sabone ya kapamba pasite omoni kaka tango yo kofungola chaîne Océan du Congo okomona bobele mwangonga pe bakomeli yo na langi ya motane na mwa pembeni wana balobi sabone oche bobele litono ya kanango na misolote yo okomi bongo molandi pe il faut cliquer la place moko po ete ba vidéo banso oyo bakobanda kokota ka Océan du Congo ekomela kayo yambo bisoto ya kopesa bino ndenge na kati ya réseau etindela kabino mikolo na mikolo bande kolanga matondo pe la bino bato bozoka libakwa kolanda émission du début jusqu'à la fin vraiment bolanda ka yango na libango tikino na suka pe bo pesa kala baninga mususu ndenge to bakalo côté le français ko partager ko liker ko tchaba commentaire ba suggestion pe ba j'aime nzombe akozanga te ko pambola bino bosa lokola mwana mère de Brino wana azali bongo na Autriche ye alika kaite la tango nyoso soke mise koti ata ko yena na talité akaboli yango pe ndenge moko na le number 1 ya Océan de la presse congolaise JKM binope bo partageaka lolenge wana lokola équipe pour la télé États-Unis d'Amérique na mana nanga na ku nyado nangai na kati ya États-Unis d'Amérique bande ko balandi makambo makondongola kati ya République démocratique du Congo bande ko langai tola lampongite tola mukatolo ngola bolema ba mama missionnaire matondo la bino mama lobi tozwaki yango nzambe vama zongisa ya mingi mama odeti na misalo bwali ko sala la lisungi la bino penze komaki bobe na ngonga we sengelaki poete to pesa na maboko bande kolanga sensibilisation otwali ko sala nde kolanga e ko senga biso makoki yango okomona bande ko baike na bozangi misolo kasi susi ya kosungezali bako kine koyokana na bato ya mabe po bapesa bango maboko po ete bango bakoma kasi soki deja so le eloko ya moto mabende kolangai yeba eta kobiyo la kati ya kombe mama jawa salamu alaikum na ba mizima na ngai moye pe bosala lika mosusu ezalite makila moyo makangami na makila maye okofuta ye pamba te ya sungaki yo tala tina biso to yaki pa na bilo bandeko bolembaka biso te matondo na mama Celestine na França nzambale kala ko batela bolembaka biso te bande kolanga poete pasi mozali na yebisi bino kotambola to kotambola makolo eko sa biso pasi eko vimba kasi to kotambola kaka poete esengeli makolo etambola poete monoko ezo mpose mosalo to ko sala to ko lika ete lobi motolo sabika malamu kasi mobele bato na bolema nde ba komona mabe bato baike babengi balobi mama Océan de la presse makambo yo ko sala bako peso mbongo wali kolabo ndeko la ngai moto aliaka mbongo ya bato mabe alobaka lokola ngai pe bato yango batikinga Jean-Marc ye bomoni te soki makambo bango mazali ya solo Jean-Marc akokangama po ete yende
ali source ya makambo oyo ekomeli pe Congo pe yepe achaki maboko na ye penza makasi po ete Chilombo akoma lolenga komi lelo po ete Jean-Marc Mutalobaki na biso avec ou sans bango IDPS bakokende ba Jean-Marc bali parmi bato balobaki longola signature na kati ya Genève que Félix a bongo la maloba na makambo ya lobaki soki tolingi mbongwana ya solo ya libongo Martin Fayulu dit kasi boni bomoni ngambo ya baloki ndenge bango bakabwanaka mais biso bato toko tala eliki na Nzambe tata biso tobongwali te to alinde komi kokisama po ete soki moto ali kati na solo pe tumba ya solo lobi likambo okomona ka yo po bakisi balobi bato bazalaki esika moko boni boko loba lokwa boali esika moko pamba te mayele mabino pe simbisi mabino e ali kotambola na lolenge moko pe limo na bino ali kokambama na moto moko ali bosolo Nzambe tata bapesi yo misolo la muzitu bandeko la ngai atako pe bayina moto mozitu asala bino nini soki bomoni oseya komiso elongi boko na mozitu to pe oseya ali mwana ya mozitu boni bandeko na ngai ti boko ya kobeta libaku na makambo elongo bani te boko ya koloba na maloba mususu pe bosumuki Nzamba frappe yo nesiko akokai koboma yo te oaki te mususu to po bikisa biso la mwa mai boni motema mabe kabuya l'homme puissant nini mako salama boni bandeko boko linga nini boyi ni oseya kaka po koloba bosolo na ezui pona nini boko ekoloba te tango mosoke Fayulu pa pesinga misolo boni bokangami bobela kombo mozito seke de longi nanga bomoni mozito et ali pe mabete seke boko lobalanga oseya misolo yo koluka betande polote pa mozito akopesa yo bolo bande bongo mais mozito a soutenir ngai te ponga ibato baso bapesa nga maboko la kotanga kombo la bango soki mozito apesinga misolo neloko songolo na kotanga ye na koloba bino bomoni teke biso to bombaka te bomoni bokechu te bino bolingaki bo renverser politique ya Laurent Sokoko biso to lobaka likolo makambo bato balobaka la se tango ya Laurent Sokoko apesa ki bilamba po ete ya kopesa bato balata ya un père ya bokechu alobaki ni e uche pa ya Laurent Sokoko tango ya Laurent Sokoko apesa ki mbonga sala mwana fête nteke alobaki nini e uche pa ya Laurent Sokoko tango apesa ki mituka alobaki ni ya Laurent Sokoko soka kabela alobaki tango ya Laurent Sokoko abongwa ni ngando bomoni makambo na sini bokechu te po biso to akabato apole na lolenge ya mabete me biso bangala pe biso bamongo to akamibi te lokuta te to ande miso makasi to le baiso bolo tolobaka bosolo soko piminga etalio oyokinga motema mabe etalio mena tango ya likambo na koyebiso bosembo ata koutei kopesa nge ngbele besika soko sei mabe na koloba londeko pasola sanya ngai na yaka te mena lobi na yo biso toali te ya kolobaka la sali beka oko tongo te biso to bato bakufaka na lotosi biso toali bato oyo soko yepala biso kokuta weto soko koki biso te okokima toali bato yo tolobaka bobele poli yango moni epa na biso kindoki yali penza te soki ndoki asombi nde kosomba epa na biso kindoki yaka te po toa motema polele tolobaka oyo tokoki koloba me botika kokokisa nga na mozitu te botika kosala eloko wana eyali malamu te soki nalobi na soutenir mozitu na baide na ye yo koempêche ngai te ndeko na nga moi je suis libre naza océan de la presse congolaise ngai naza lokuta te na makambo oyo bino bosalaka olingi mutu te mokei po lia mbongo na ye moi je ne suis pas comme ça nga non na ngai eza non oui na nga eza oui. Ce qu'on ajoute vient du malin. La salle à imitateur, il y a Christ. Moi, je sers mon Dieu.
nakoki kosala yango te na nzoto incarnation ya mvuluzi epai nanga mozito aza assassin te epai nanga mozito aza démon te epai nanga mozito aza modèle epai nanga mozito aza modèle à suivre parce que atika dollar na 92 lelo dollar eza place mosusu bazo changer yango combien lelo dollar ezo variaka moto akoko maîtriser te tous les ministres ba yesima na matata mpona yiba asali makambo ba plagier timbongo lelo 5000 bato baboya kango 20000 ekoma lokwa monnaie dollar bato ba osepela 10000 matata mpona bima na mbongo ebele ba plagier mbongo ba 20000 ba 10000 ba 5000 akenda lango il vit calmement boza ko applaudir ye boza ko linga bo kele kutu na ye bo soutenir et pourquoi pas mozito ba idée na yo azo sala na soutenir yango personne a ko arrêter nga mais bo impiter nga te ke mozito muta opesa nga mbongo non ata nzamba chebino libungu tuludo ngai na ko pesa bino ata bunagana te na ko pesa bino etenya mabele te loko abino boko kaba mabele mais pas nanga bunagana boko zoate ata eteni ya mabele boko zoate donc ko pesa bino opportunité te bokoto boko zo yango te ponga la sali océan de la presse congolaise ndeko tika na ko sala campagne na po bunagana ko zo yango te eteni ya mabele pa nanga ko zo na hote oko zo na hote donc tika makambala to bundela mboka il y a du théâtre où ezoleka lelo bato ebele ba osala bloc la Jean-Marc or Jean-Marc na réalité to ko soutenir yete ndeko yo mto senga nga vidéo à Frank Diongo kabuya lompo sa vidéo là moment où le pays est occupé par la Rwanda, au moins il y a les menaces de balkanisation, au moins il y a les menaces de la dictature. Moi, Frank Diongo, le président de la République devait appeler à l'unité de la classe politique et de toute la société. À ce stade. À ce stade. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas le moment de régler des comptes à des politiques. Raison pour combler cette lacune, là, ces vides. Ok. Frank Diongo appelle à l'unité. Et pour ce faire, je demanderai pardon à tous ceux qui ont été offensés dès 90 à ce jour, de tuer mes propos, mon comportement, mon attitude. Tous les hommes politiques. Parce que je voudrais initier une démarche. Je vais aller voir chacun de mes frères et sœurs. Oh. Martin Fayoulou. Vous allez aller chez Fayoulou? Même Kabila. Mais Fayoulou, on s'appelle. Frère n'est pas mon ennemi. On s'appelle avec Martin en cause. Ah bon? La dernière fois, c'est quand sa sœur Edeka, la députée décédée. À propos de Fayoulou, vous avez cité quelqu'un d'autre? Je continue à citer. Qui d'autre? Pour ceux qui sont contre la tentative de dictature de notre frère Félix Tshisekedi. Oui. Du côté de la Mouka, je vais voir Martin Fayoulou. Ok. Je vais voir Adolphe Muzito. Ok. Ok? Du côté des autres, même Joseph Kabila, je vais voir. Je vais voir même Joseph Kabila. Je vais voir Docteur Mukwege. Attendez, Frank Diongo. Attends, mais laissez-moi terminer. Avant de continuer les je vais voir Docteur Mukwege. Avant de continuer les noms, parce qu'aujourd'hui, Frank Diongo, président Frank Diongo, héros vivant. Frank Diongo, Kabila il est mal incarné. Kabila, c'est le problème de ce régime, c'est Kabila. La solution, c'est son départ. Vous me l'avez dit à moi. Et pendant plusieurs années. Exact. Vous allez le rencontrer aujourd'hui? Pourquoi je vais rencontrer mes frères et sœurs? Je vais voir les docteurs Mukwege. Je vais vous dire la raison. La famille Etienne Tshisekediste, les voyants combattants, les présidents de l'IDPS et du peuple, Moubaki, je vais les rencontrer. Valaté Moubaki, je vais les rencontrer. Ok. Jean-Claude Vemba, je vais les rencontrer. Ok. Nemonda Semi, je vais les rencontrer. Les cardinals, je vais les rencontrer. Apparemment, vous citez seulement les gens qui sont visiblement déçus du régime. Hein? Non, les gens qui sont contre la mal-gouvernance de l'actuel régime. Mais Kabila. Vous allez à la Kingakati, comme Kabila? Je vais demander de rencontrer tout le monde
Pourquoi je vais les rencontrer? Oui, parlez de En tout cas, Kabila, si c'est à Kinshasa, je vais les voir. Si c'est à Kinshasa, je vais les voir. Au nom du Congo, pour rencontrer Qu'est-ce qu'il a blanchi aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il est devenu différent de Kabila que vous avez combattu hier? Je ne dis pas qu'il est le même ou qu'il a changé, mais j'ai un objectif. Quel est l'objectif? Nous avons la menace de la balkanisation. Nous avons, le pays est occupé. Vous avez réalisé aujourd'hui que le problème, ce n'était pas Tshisekedi, hein? Parce que Tshisekedi aujourd'hui, le fils de Tien. Non. Le problème n'était pas Kabila, parce que Kabila est parti, mais le fils de Tshisekedi. Le problème, je comprends la question. Le problème, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est le système il est parti, mais le système qu'il a laissé est là. Mais comment ce système est pérennisé par le fils de Tshisekedi? C'est lui qui dormait par rapport entre Kabila et notre fils. Kabila est le moindrement dans la gouvernance. Oh! Donc c'est dire que sous Félix Tshisekedi, c'est pire que sous Kabila. Alors que nous parlons ici, Bounagan est occupé toujours. Hein? Plus d'un mois maintenant. Pas seulement que Bounagan est occupé. Peter, Rouchour encerclé, Goma menacé, et vous m'interdisez de rencontrer tout le monde pour sauver le pays. La grandeur d'un grand homme d'État, c'est sa capacité de pardonner ceux qui lui ont fait du mal pendant les combats. D'ailleurs, Kabila, je l'ai pardonné depuis, tu étais là. À partir de la prison, j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal. La preuve que je n'ai jamais déposé une plainte contre le régime Kabila. L'heure est à l'action et à la responsabilité. L'idée est à l'unisson. Un front patriotique nouveau, tous contre Félix Tshisekedi peut-être. Vous avez compris, il faut d'abord défendre le pays. Ici, c'est le pays qu'il faut défendre. Franck Diongo, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas élection? Processus électoral, on parle en 2023. Il y aura élection en 2023. S'il n'y a pas élection, on va chasser le président. Le peuple va chasser le président. On n'a pas compris. L'appel à la résistance mobilisée. Il y aura élection en 2023. Les indicateurs démontrent qu'il y a risque et qu'il y ait glissement. Il n'y aura pas de glissement. Au cas où il y a glissement. Il n'y aura pas de glissement. Je vous ai posé S'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas élection, le peuple souverain va chasser le président. Nabanzi de Kolanga Olandi yango pomoni yango. Ne mission ya confrère nanga nabanzi omoni confrère nanga na kati. Alobi non. Pour les combat Kabila batu balinga yango te. Ezu likamla moto te to mituna. Kabila za moto nzamba keli na mai na makila. Toko kuboya yete. La logique des choses. Mais au moins mo panzi sango. Alobi ni te. Pona nini? On kelaki olofela. Et Kabila biso sotomola ki demote. Bon siko lelo boko yebisanga bola mo Kabila ezani. Pour toi approcher, d'être lingi toi blanchir yebo. Yango Congo comme ka kolatsa batelo so pembe. Bobilo be étranger bolatsa bango pembe pe mona mboka lokwa muzitu bile bolatsa melio. Donc bile bolinga la bile bato basala bola motela Congo. Donc ata bola mona bango moko bokanisa rango te. Donc yo kangi ka pencher à mabe na ye. Mabe yango pe prouver so prouver na ote. Lelo Mobutu boko bimisa ba film na ye bomoni ke Mobutu n'était pas mauvais. Et ça qui pratique à occidentaux. Aujourd'hui beaucoup bon regretter Mobutu. Mais des sons vivants bile bofinga ki ye. Bo komela na makamba ba komaka la mire. Bon ça les news ça m'a bien mais lelo bilo moko boko kundolo ko sala ba recherche bomoni ke Mobutu ngaka sauver Zaïre. Bomoni ke Mobutu banede ko boya mindele. Mais vous les Congolais bo regretter akam takufi. Yango moni Mobutu a pesa te pouvoir na ye. Pour Congolais bozoka pouvoir ancestral na biloté. Bon koko na bino batiki la biso bon kolete ba koko loso ba ko kufa la kanza la kanda ba kela biloko la yango yango moni le Congo ko nyokwa boy Congo eza melio. O seya pe boko boma ya ko kenda ko pesa bino te. Makambo nzamba tie na kati na epo ete bikisa Congo. Or batula mayele bakoloba nini? Mola mo solo bakalolenge nini? Ah mindele baleki biso ya solo Comment ambassadeur ya riche? Kaka mokolo wana ne lobe nanga moni ke na valoriser culture nanga. Na valoriser langue nanga. A poussa ni pene nanga tango baninga ba ko senga ye meya ye pene nanga. A pesinga i mongolo to lobi to benga na lobi. Mais le quoi na zakina ba manifestation mususu. Moyen ya komo benga ezakite. Ngala luka ki ete a poussa ni pene nanga pa lobi mwana mwasi ya boye. A koloba lolengo yo. Pe maloba maye ko bima na kati na ye. Te senge to sola na mingi ya na kati na ye. Mais tango mosusu ndenge bayiba kabiso bato ndenge bayiba biso ndeko langa ya mwasi o ya saela biso ba robo wana o etelema na nzela lelo en États-Unis mayele ya bongo
olie bo vanda lango bo pesa ye misolo a former bato basusu dans les États-Unis yibi avandi kuna akei koyekola bango bakie kozwa mayele wana po ete basalela ye tango mususu pe bakoye kosundola ye abimi na eloko te pona nini bino mboka bokimisaka bavaleur nde bozo détruire mabende bolingi bozwa yango donc moto aza na eloko oyo nzambe apesi ye yo lingo étouffé tokoboya yango te mpo na bibili esalama bongo mais lokola ezali makomi ya nzambe nakokoma bokobotola ngai elamba te bokoki mpe kobotola elamba bopesi yango kasi bokobotola molimo te mwasi Potifar alukaka Joseph akangi mokoto mais lokola makabola nzambe ezalaki na kati na etala bisika oyo akomisaki Joseph ndeko nanga kobangaka te soki makambo ekoyela yo tango moso ya linzela wana oza na linia ba Joseph wana polote ya Joseph esika botombo mina yo ezali kolelaka pe secours ya bato pamba te po ete secours de l'Égypte n'est que vanité et puis komi tungisaka te po soki nzambe atindaki yo bongo okosenza te moto ya mokili pa kolongola yango te kaka ye moko kolo na tango na yango yango moni océan de la presse aza égal à ye moko aza identique aza na copie te atekutanaka monoko te tango akoloba na fil d'idée akoleka nango pe asilisi alekani nde tala tina bato baza na molimo pe bato na mayele bamonike na kati awa eloko yali mais yo lingo déstabiliser yango moni Mobutu akenda na kana akenda na koti akenda na biloko na ata ko bolingi bozo emblème wana mais ko simba te na République démocratique du Congo parce que Mobutu n'a pas légué Mobutu afungwa makite na bon koko ayebisa biso nini ya alinga ki asala ndeko boza la kala souci ata na libota koko alinga kende fois loba kala bilo liloba koko alinga kende atikela kabino bon koko na fungo la parenthèse muke pe lazo kanga biso tozwa chance wana koko la biso azokufa oyo ngala zando inaye po bakoko la biso bakufa propre alali akomona liwana ye tolati s'appeler na ye asambeli biso tobimi to kote akufi mais yambo ya kende abenga biso banso po ya zwa chance ko simba bana na ngai ponga na bota noki koleka bakulutulanga amemi ya mwasi bona loboko akobunda na kokufa bopesa nga chapele nanga abengi biso basotoye koko la biso zaka makasi na kosimba soki moto abukani ate lolenge nini kingwe kotele na kati ya kosimba yo asimbi bimi abenga biso banso apesa biso malako maye pazwa liboko ya koko na ye tu na ba koko na ye akosimbisa biso akolaka biso akopesa puissance wana alobi ngana akokende na alina mingi te kasi na akotikela bino misolo na akotikela bino malako asimbi biso so na loboko akotia asimbi mafuta mbila akotia ti asaki atufi so ina mitula biso nyonso alobi ale bokendaka tobimi bandeko mususu na mwa kobunga bakei biso toyeka nzinga na bozongi la chambre na yeto kutie alali ami bongami na sapele na ye akufi. Cela veut dire accueillir vide. Atikeli biso force na puissance. Atikeli biso bonkonde ye balonga ye te. Aki bobele mwasi moko la libota na ye. Mapepa mbisa bunda batikala kolonga ye tende tina kombolanga. Bacha moto na ye na sete. Mais biso toali kokufa de génération en génération makambo batu basalaki po mendele baye biso nde bonko kononde bondoki. Bayeli ecclésia ya mabe bango bayibi même formule bayibi même puissance lokasa ekobikisa maladie bayebi so te lokasa ane za poison yo pe na bozangi mayelo ndimi tango ndeko no azoya po abikiso na lokasa lobine eza formule magique au nom de Jésus. Oh
quel est le nom de Jésus? Nom de Jésus Zagani. Parce que le but, tu chasseras les démons. Na kombo nanga, kombo yango Zaganani. Oye bengala ba démon. Bando banda ko le nom de Jésus, combien de démons na bakimi? Combien de noms de Jésus dans la République démocratique du Congo, mais pays zaka les mêmes? Ici quand Zambazali yebalaka, est-ce que la Congo Zambaza? Zambaza bango makamba boye Nzamba ndimaka. Nzamba lobe sikanga na zala tika kabilembo. Ndeko langa soko yebite ndimaka. Mabeza lina moto akolo ba yebike nzoka nda yebite. Tobomi force. Puissance ya mabele tobomi yango. Biso tout. Tozaka ko envier baninga mais moninga za ko envier. Botu la kate pourquoi guerre est ces aussi la te? Pour la ni babundisa ka congolais bitumbe si la kate. Brazza ezali, Mali ezali, Guinée ezali, Bamboka ezali, Batinize ezali, bitumba la bango wawe sili. Babundia tumba bayokali ba Mali balongi. Babundia tumba ba Nigeria balongi. Babundia tumba ba Tunisie balongi. Babundia tumba ba Brazzaville balongi. Bonye tumba ya Congo tete si la kate yo motobo ya kamboka nao. Yo mutoza ko bomisa bandekolo ba congolais. Yo mutolingi ba sala mosala te. Po yo kolia mbongo, yo monde mbongo na malunga. Oyebi pona nyi ba bomaka o congolais mbula la mbula. Monesco kangami biso esate mibiso bandi ko tinde su ba avion ba casque bleu ba tondi po kaka tolobia kite mboka la biso pona nini bazolinga mboka la biso makasi bon yo moko mi posa ka ba question tende ko langa boli pe batala mayele te pourquoi balingi mboko makasi mais bango bazo vivre soi-disant la ba paradis te paradis des Congo bango baza ba souffrant bali be esclave la biso mendele bali ba umbu kaka soki o comprendre ngai national libération olandi ngai malamo ndeko ko comprendre que mendele ba de l'autre côté bali ba umbu mais bazo memelo de système oyo yo moko ozo koma mo umbu yo za mo umbu te congolais oza mo umbu te bangonde baba umbu bali na maite bali la lotiliki te bali lelo côté bali melio siko ba moni paradis na yo siko ba kuti yo faible ba coloniser yo yo le baka bobelo côté ali français oza complexé là où il y a les gens ozo le baka français na tonalité voire même akolekata mondele yo ko mondele na poso moindo et salama wapi moto akolo balingala olobile non mais tala ose akute na mendele nalobi lingala pe mondela lobi motamaele nde yeyo alobi to solo la mingi ali na kati nao pe tokoyokala bakokele mibembo la bango ya Afrika mobimba soki pe na lingi na ali lokwa lokoso mende kolanga liste déjà kombola nge ali lokwa mopanzi sango bako benga nde ko benga mais nalobi nzambe nde akokisa oyo alingi na kati na ngai nakokima mbango te. Mais naza na ba clé ba porte basi ba fungweli nga. Moi moke eloko to sala ki lobby conférence de presse. Ezala ki alombango poto pesa mot d'ordre oyo to ko bana ko kena ko benga la Monesco biso to lobby ataba lobby ete motako simba Monesco. Soka meki bako kangaye bako sala boye ba intimider biso na bapanzisa ngona bango biso to biso beto bapanzisa ko twali mobundela mboka Kongo to ko kende mais biloko la biso ko simba kate boni parce que yo olia to sambela ke bato lokola bazwi boye éveil ya conscience nzambe zala kati na bango vuluzi kimbangu mama kimpa ba ancêtre na biso loso bobunda biso banso to pesa bango maboko bano ba kende balemba te tala bisiko fanya bi bango be bilobela la bilobela kasi bako sala mende kolanga que ça soit bilobela ngo ngamoko lobi ekamwisaki ngai mama odeti na plus 32 ba mama missionnaire na ngala mboka nita ba bel foku yo moto na ba koka lumumba mana na ngala kunya na lobi na kamwaki la chabienne lobi na kamwaki na bino bandeko na biso bayokaka biso Kabouya l'homme puissant. Tchana no bapanzi sangonde bazaki wana.
ndeko la ngai na banzi bomoni wana ifo eza Martin Fayulu nde bayeli ebongo te na presse ifo eza muzitu me bandeko na biso balobi te to soutenir mobundeli na kamwe ba TV ya minene elobi mama to lukaka yo do na bato bapanzaki mbele yango na yebi te matondo na bino banso nzoka nde ezalaki na bato bayike batwitaki bato bayike bapesaki sango mpe bandeko mosusu balandi yango na nzela etando ya barisi balobeli conférence na biso me mpo na nini yo moko kongolo kosoutenir te evre oyo pourkui bolingi kaka bato mosusu bazwa yango na nsima babebisa yango mpo ezali eloko oyeli bino bato bayike lelo ndenge naza boye lifili ya bapanzisango kobenga nga na etando eke bashene bayike balobi mama tokoluka yo me nalobi tika nzambe akokisa mokano na ye me soki ezalaki yo okende mbango na batelevizio wana me nga nalobi ezali mokano ya nzambe soki apermettre tokokende soki aboyi tokokende te me eske yo soki oza nga na ndenge omonika wana succès ya presse ndenge wana parce que pour presse yelo boye c'est pas peu de choses à être le bateau qui n'est pas hier au bengisi presse ba yelo lenge ba yaki wana parce que ba yaki plus de 20 chaînes mais ce surtout ba comme ya ba osa la copie mais est-ce que ndeko langa ce que ça yoka la minute boye oluki mba mo place ba somba oti au sein là on ma kelele la ba TV parce que eleki la ba TV ba misu balandi yango misusu pe ba kolanda ezala ba pasteur misusu ba komi ko benganga yaka oleka mais ce que ça yo ndeko langa o luka déjà penché na yo olia menga na za bongo te to ye po ete biso banso to bike longo ndeko langa parce que so kaka yo moko za mozuna libota na ndeko lango mi lukeli pasi parce que tongo midi poko eza kaka yo tongo midi poko eza kaka yo ba misusu ba ko bimiso ndoki po bakomona lokwa ke yondo sala baninga bazwaka te mais oke nzambe atala kaka yo na bolingo no apesi yo mais charge wana na responsabilité wana ekokombela yo ngambo esenge na libota moto to azana mo ezweli wana komona kimi yali tango likamo bobengani bino tu boluki solution me ya mutu moko ndeko lango ko kufanoki pe ba misusu bakokotelo pe bonkanga babomi yo nete za lokwa Kongo ka batu muke bakolia yango zo mona ke trouble ezali yango zo mona bato wana mike bakomi siko kosakana bisa yango biso tolobi to boy likamona tolingi tout congolais à vivre malamu malgré tout il y aura toujours bato bakozala supérieur par rapport à bato mais néanmoins chope mutanyo sa kota kayango ezala teke koto ka bakonzi bato bayaka o miliki oyo ezalaka na Congo mais mona Congo amona kango te amoni yango kala tango pillage amoni modèle ya ba boîte de conserve ezobima amoni modèle oh biloko ezalaka na Congo mais nga banda la botama na yebi yango te ça c'est la sorcellerie pure et simple. Il faut peuple congolais bika malamu mona to ali ya shawama mona tu na tongo basa melaki miliki na midi azata na mwelo kolia ata kolia na ye ya koleka te ata kokoma na ba chorisho wala te mais néanmoins moi matebele na ye ezala ya chaque jour ezala teke ya carence lelo alei loba kolia te lelo balambi fufa pamba po moto so na moto ampiodi non moto kotanga malonga ndenge nini boko mona biso ka bato la bolema netala tina etumbalanga toko bunda te po lobi ba pesa biso soki eloko ni te soki nzamba alingi apesi biso tokozwa po kado ya nzambe baboyaka te mais po na motema na nga moko ndeko la ngai na bosembo nyonso pe bakosaka conscience ya moto te nanu na liki te ke lobi na tongo la za député nanu na liki te ke lobi na tongo nasala eloko moko te mais eliki alange ya liete na pesa maboko na moto to oya koyana etumba ya solo pour la kobundela République démocratique du Congo to pesa na maboko po ete biso bonso ba Congo mani to bika malamu po ete bondoke komi makasi ndeko na ngai kala to yebaka ete ndoki akabebele na libota ya moto yambo yo lia moto esengelo ke na liboto tu na kolo libota wana mais ya lelo balokoti bakono la nzela bakei babomio pona nini na bandoki libota bafungoli po ete pasi eleki pouvoir wana moyen sala lisusu te po ye pa komi kokende kolukaka ndenge nini asimba maboko asundolo ya libota babateli balibota balite or na chaque
coutume na chaque famille baka na chef à famille oya batela kalibota mobimba bankokolo bako bota maloko abiso na basankusu koko na biso wese akufa te abongoma nyama ya makasi bena ndako le batiaki ya manzanza bwepe wana azala wana patikala wana toali ne balela biso kuna mwana tu oya botamaka esengeli bakele kotiko le balela parce que moto mopaya okoya te nkosi na biso akomela yo mwana soka botama esengeli bakele na mai wana balakisi ye basaki ayebike oyo yanga ata kwei wana ya kobikise mais soko oza moto mosusu oyei na mai na biso wana konkosi ameli yo po ezali ya yo te biso boye soki tokei esengeli bazindisa biso na mai wana baloba la bango baseka baye tala bango yo baye kotala biso po soko okei alei yo amoni lokwa moto mopaya mais biloko wana muta comme c'est une sorcellerie non c'est pas la sorcellerie ezali pouvoir force esengeli tozala nango lokola tozangisi yango bokasi to boma yango tala tina tozonyoka bato bazala mabele mais bazala mabele te. Félicitations à mon mboka, son excellence Adolphe Muzitu l'a interpellé conscience à ma chef coutumier. Malgré Binope, Bossala qui quand même ma béwana, mais yo quand même au télémolobité, na rattrapé bâton perdu. Nathalie Sabatunzela, pour être lobby na koyoko kufa na limoto, na kende la petwa, ponzamba tu na ngateke, et si quand on est posé qui bokonzi, nini osalaki, moto ya bongo to koyoko betele mabokote, ali petelo. Awangana ki yesu. Asali mabe obilo bomona ka la République démocratique du Congo. Mais azongeli alobi te nzamba yebisa kinga likambo yo tikala mi bongisa na tango oyo tokende siko biso sto bunde tumba. Boko moto boto bete maboko te. Yo lingende Judas. Te. Nous avons un sérieux problème. Bande ko danga mali ba mose linga leki bakasi. Nous avons un sérieux problème. Problème na biso ezali manque d'amour. To baby si nyoso, to zangi si puissance ya mabele. Ndeko na ngai etumba o tozo bunda. Soki tout congolais à comprendre ngalelo. To zongeli bon koko babiso. To pratiquer yango. Mabele na biso ba Rwandais ba okimango. Ba monesco ba kotie bele boye. Ba ye lobi po ba boma biso boye. Ba kokima pola nini. Ngai na otoko simba ka mabele. Tozui mabele ya Congo to bandi ko saka. Motonyoso nous avons 450 ethnies na sous-ethnies. Motonyoso wana na 4 ethnies na ye. Asimbi mabele. Abandi ko saka. Abandi ko sala selo formule na bango ya ekolo ba bango. Abandi ko belela. Biso no so na mokolo boko. Mabele ko tremble ko mela bango nga na mona ngo na mbandaka. Ba un oyo. Ba Rwandais ba bomi ebele. Ba pikime ba telema. Ba saka. Ba lobi moto abima na mvulo yo kobeta te. Moto abima te. Moto ali akotosi te. Moto atumba mbila te. Ba beleli ba beleli ba beleli. Pe na yebisi yo biloko bya bango bizinda na aéroport botuna bato. Na mbandaka air la biloko la bango mbule becha makasi koko koko efungona mabele bazinda na misu na kati. Petit lelo bakenda ba mona na te. Pona nini babungisi bokoko te. Babungisi yango te bateki te. Balobi esengeli to sala. Mais soki to sangani biso nyoso, to zongeli bonkoko bwa biso. Tolobi to zongela. Ndeko langa mabeleza ya biso to ko tremblise mendele wana pe mabele fungami ba ko zinda. To ko beti sambula ya makasi. Bazindi, bazindi, bakake. Eko boma bango pe bango moko picho bakimi. To ko sala démonstration. Mais na bisambela sambela oyo boko so litomba te bana bobela nzambe ngo tikilo lelo bozwa kate po nzambe bo comprendre mabe aza mal compris biso to ko ela bilo nzambe ya solo oyo asalaka oyo akopesa bilo bomoyi boboyi na koboya bolingi bobela au nom de Jésus banda yo sala au nom de Jésus ndekolanga okabendoki o sala au nom de Jésus motema mabe yo moto sambela ko kabakate yo moto sambela ka oabela makamabe nzambo yo bondela ko apali sorcier yango tika nazongisela bilo film mwana ngala soka ali kaboye se video mwana ngali o abina sepeli tango bakangi ba église pamba te na kati église na mo santo libanda na mo pagano donc akedaka ko tondisa ba ban
abi poni bakangi classe na sepe makasi po bakangi bitelo po ete banda tongo ti midi na kina benjala est-ce alobai mabe eza apesi biso devoir ya koloba ke mboka eza na nzala na ke banda tongo kotanga na kozwela oni na moto tika na vanda langa po na classe ya komona be tableau koleka nga parce que nzala eza na libumu mais to seki to zuite conseil apesi biso ke to bunda po ete lobi bana bakendaka classe na quelque chose na midi boye réfectoire elambeli bana biloko na récréation bana bale tango baosonga classe na bamiliki ndenge tozalaka kala wana komona mwana to azala susi akendaka classe mwana to akomi na susi akoyeba mais lelo mwana osala na école buissonnière mpola nini nake nzala naokele makolo ntango na kozonga naokele koteka pétrole tansala eti des années bongo bokolobaki baenseigne bayebi kotangisa te non eza biso nde toza makasi te mpo toboya système oyo eza biso nde tolingani te toopesa bato bazonyoko biso maboko ndeko na ngai topratike bokoko Dieu n'est pas contre soki nzambe azalaki contre petelo alingaki koloba mbisi te po eta futa bango alobi rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu na nzambe bozosala te bongo na César nde bokosala yango tolobi kala te tokozongela bonkoko bwa biso ndeko tango lamuki talaka bisika moyo ebimaka purification à tout moment bundaka mpo na biso sambelaka mpo na biso bato tokokela obunda etumba sambela mpo na biso satana alonga biso te eyali mobeko mpo na bino ekobondelaka ntango nyonso mpo na biso ke satana azwa biso te po ete pesantere mabele eza makasi tokobunda etumba oyo tomikangi toaza bomengo te toali na makoki te bobele kosengaka po ete tobunda etumba ndeko soki wali lango kokanga motema te sunga biso po ete tolonga likambo oyo po ete mobeko echami ete moto moko ta kokele pa ba MONUSCO kasi toala bandeko oyo na banzi lobi tokozala bango deja wana libanda pola kolakisa bango ete biso tuye ndeko sunga kokanga motema te eza likambo ya Kongo lobi na tongo yo po yo tonga mayele ozali nango mais lelo kosala eloko te pola nini bataxe eza likolo bataxe eleki tala likambo oyo kolekela biso lelo mendele bakosaka na biso bakoyela biso bobele mayelo ayibi epa na yo kasi ya bongoli yango yo monyango lokola eza ya sika ndeko langi eza lelo kwasikala se na moi te bakozwa bobele oyo oza nango nde bakobongola yango mpo yo boyi koyoka bandeko na yo na awa nde nasukisi toyinana te tozala bato malamu tobundela ntina ekolo na biso bonkoko bwa biso yali bondoki te ndeko na ngai eyali pratiko ya makasi oyo esengeli ngai na oyo tosalaka ntango nyonso olamuki na ntongo oza kosaka nano osukoli monoko te nano osukoli miso te yo wana otelemi obandi kosaka mpo na ekolo wayo obandi kosaka obandi kotika biso obandi kolobaka ndeko na ngai efe ekozala kasi yambo osala biloko ya bongo esengeli yo mipetola esengeli yo ozala malamu po ete maloba mayo ezaka na efe ntango ya kolala ndeko na ngai sakaka mpo na ekolo wayo nzambe apesa bango etumbu ekoki na bango pe biso tobunda etumba ya solo monguna alonga biso te kasi na kotindikaka biso na mabende kolanga ozali kaka komiboma po lelo soki nga nakei nalei misolo ya Félix okobanda kofinga nga te mais ozwi mpe kaka litomba te mpo ngai nasi nakei nasi nalei kasi ezalaka bobele bongo tofingaka bandeko mpe basenzaka kasi biso totikalaka na pasi babomaka milimo ya bato bayero bakufi pe botuna ba Moniko depuis bakota na mboka na biso nini ya malonga basali biso toyebisi bakambia ye ekolo Kongo lokola bino boza bakolabo lokola yo Félix omoni malamu ete ba peuple congolais bakufa po yo batele bonga ya yo mais biso tokoyebisa yo na force ya nzambe aboya ko uteli bango na force kaka ya nzambe pe ya mvuluzi kimbangu pe ya mama kipa lokola yo teki mabele ya bakoko lokola yo bomi bana ya mboka mabele melaka bango tango yiso pona ko simbisa bapaya maboko po ete bango balonge loko to ali koyebisa yo ete okolonga te atana lolenge nyoso koya mai ezali moto ezali mpongi ezali biloko wana misato mikozela opo lesambiselo kasi nini ya malonga o démissionner lelo po ete kimi ekota na Congo po lobi yo pozwa mpema ya malonga kasi oumela na koboma bakongo mani pe kopesa maboko na bato mabe pe lobi nzambe abwaka yo la bisika oyo moto akoya kosimba ote ya malonga ezali nini
tika toli oyo ekomela yo pe bino bakambia ye ekolo Congo mboso makambo to ko sala ya théâtre te makambo to ko loba boyali théâtre te yo moko loba yango makambo to ko loba boyali théâtre te lokola biso pe to ko loba no boyali théâtre te mboso kasi oyebaka mabele yali ya Nzambe likolo yali ya Nzambe mo pepe to ko biki yali ya Nzambe mabele ya kala mbindo te likolo ya la mbindo te pe mo pepe ya la mbindo te biloko ala misato ekosambisa olinga boyebaka ke boko futa mabe boko lona mais biso bayi kongomani to telemi pe to ko telemaka lokola moto moko tikilo ko zela leseko ya République démocratique du Congo Nzambe ya lola abatela biso banso partager émission s'abonner et kozala boko malamu matondo la kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi misape électrique merci na Pape J directeur recherche stratégique et sango mokondi parabe miso biso pe la bino nyonso obosunga kabiso ba pour amento ngola no bondi ya botard de bonoit la RMC ko komela bino mamour dangola la mokita na Florencia matondo mido matondo makomela bino banso bandiko langai moi tango leki molaika sibolimbe la régie Nzambe abatela biso que vive la République démocratique du Congo to benga la banguna ndeko langa bosunga biso kotambola to elina makasi kasi makoki réalité benga la numéro osunga biso kasi kolobela biso makama mabete Nzambe akozanga te ko pambola bino ingeta la patrie ou la mort nous vaincrons bye.